Ah oui, mbote na bande ko balanyo surtout ya tindika boza partout bozota la biso abi. Tout ça toujours que l'axabino ben info surtout que l'obéla que l'axamam tout ce que les kanambuka na biso Congo. Merci na fidélité na bino babi tindika tina ba province bazo benga biso bande ko boma bazo benga bande ko matadi bande ko partout ba komela ka biso en tout cas merci na ba réaction na bino to kantseka et que non tindika diaspora mais tina ba lubumbashi ba benga ka next topika pona ba mtuza ko leka mais nina mesana ko bisa bino biso a to lobaka tout sauf rien to lobaka nyoso tout to bomba ka loko moto to sala ko musu tali mboka na biso pe évolution mais l'autre lobela makambo tali spiritualité to ko yamba maître Kokoy oaza maître spirituel bali boso mo na tindika akope sabino ba détail makambo na sala ba politicien ya Simba asala makambo belé ko loba na micro na biso ya tindika tout ça déjà la maître Kokoy sa condition mbote maître ouais mbote papa journaliste avant tout kota na ben émission na biso c'est présenté par Nikoto ba otalo libanda tina ba province na biso awa bon nga comment on a maître Kokoy na uti mbetenge na fana na mbetenge mais pour le moment ça na kini awa na déjà 1 mois et demi ça na mboka kisasa na kindaka na yaka pona ya ko sala misala te belé na mboka c'est ça être toujours présenté au maître aux maître na spiritualité ben na maître na ni na niveau nini bon nga za maître spiritualité na sala ka magie ben nga gagner dangereux si to gagner danger nyonso na magie to sala ka na science na biso to za na condition te ozomona muto za na problème mbongo azuluka mbongo akoy benga ngai to sololi azupe mbongo ne sans problème parce que mbongo na se utaka deuxième monte utaka na banque ya biso normal boyina mena na Miami c'est ça on me donne au problème Lupemba Namibie je me Miami en Amérique okay. Voilà Miami en Amérique voilà on me donne un problème mbongo problème mabota problème mukanda j'ai azo mukanda problème bolingo donc nyonso to sala répondre à biso parce que tout est possible na gagner dangereux comment banque bande ko muke gagner dangereux ça loge sika système parce que ndiko mpeto yambaki awa abetela ki biso ki ya niveau ya nécromancie abai mama nécromancie mais jusqu'o na gagner dangereux gagner dangereux ezali science ya kala ozomona bandi na nini mais bandi kala on na peut na botamité bon science wana ezali ozomona mona ba maraka donc ça ba na mona buti mona moko bo fa te kai mona ko zengi moko ba sense mo oge ko makambe pana mais pas biso gagner to gagner dans wana nyo loba boy mais comment que non mutaye makambo sala mais c'est comme ma condition que non pesa biso intel sala boy oyebi na ngai ni na za boy na sala tu misala ebele na mboka au Congo na foto c'est ça na ça mais mutu moko te ko yoka ke abaki maître Kokoy asenganga mutu te maître Kokoy asala boy parce que ngala fa na mbetenge ba uta par-ci par là ba ya mbetenge ba ko makambo la mbetenge boko tuna bango mbetenge ba misi pe ba yemba mbetenge moko ba misi ba yemba mbetenge kuna nde makambo c'est ça moi tibana tout bazana mettre c'est comme c'est pété pour que boka mandeza ile bosote liboso ya mbetenge na sima makambo kuna succès kuna makambo boy kuna ba jeune fille kuna c'est ba jeune fille ba yaka tilelo masolo pe beta ba yaka tilelo ba tubaka ba benga tilelo makambo za kuna na ba papa mikolo kuna to travailler na bango bazali makambo ezali makambo to koya te mbetenge koya rate gana na jeke to koya te ozomona pour que jeke koya fala Amérique koya pour toute direction moko puissance c'est outil kuna ozomona pas na biso na mbetenge kala depuis kala fa na mbetenge donc jamais kutu mbetenge koya musicien tout na basu na simba au politicien na simba au na simba donc nous a posé combien de temps c'est déjà na masolo na formé na makamba ki science na gagner dangereux bana bo moi depuis na za na 3e des humanités ti lelo na za na gagner dangereux na mais moi kuna zaki initié na zaki initié non nga na botama déjà féticheur ozomona parce que na botama ki simbi ko botama na nga kokola na ngai ti na ko développer magie na botama na matadi na kena ngam betenge pa ko na biso avant qu'on soit kufa qu'on soit tikala nganda ku na za poser pa na ye parce que makambo tu kuna ndeza linzungo makambo tu gana je kuna za na za koko ya koko parce que na bimisi bana baboti bana kaka na magie soit gana dangereux na gana dangereux to mona mingi na kini aba otambo na nzela azotonga ba immeuble azama mbongo ebele okutuna e mais mu fiwa ki ba Dubai ba kaka Dubai lupemba ko sa na to pesa lupemba nyonso ozomona mais ko yoka teke jeune fille moi zo
makambo epa nanga atekaki mama na bango to papa na bango rien beli mutu akati bilamba mais wana ba sense na bango ba sala ka biso ba kindoki nga sense ça kindoki te ozomona kaka na bible kuna makambo to sala ka ezala kana bible ka moko pesa ba science na kati nga na ko pesa moto prier dans ta bible amoni pe réalité makambo zolo mais est-ce que les solo par rapport aux aki initié bon nga zaki initié ndenge nini kana botama poli na zo kola na na 3e primaire na ça déjà ba démontrer na classe ozomona musuna comme si tableau rouge ba classe ba kimi o nganta zo sala ngo ti je me suis perdre na biso to makambo ya na kwa mwana yo sala ka boy pere ko silika telefone mboka kuna comme yo lingi makambo bien bien ngindoki comme mona ngindoki sala ma kisi na yo kende ko fana na mboka tana kena mboka koko pe ko kufa na sorcellerie te par rapport sorcellerie biso mamba kisi biso na gagner dans jeke sorcellerie exacte mais science déjà parce que la botama kisimbi un sorcier ko ko tango te bon sorcellerie biso mamona ils pas so ndoki alia ka muntu ozomona biso siko pa na biso sacrifice za la raté faut te mettre muntu moka sala mabe na posa kufa et pas na ngana mboka na fana mboka père papa moko boza na mboka na papa Madilu yim tatang singa gane danger ke bana bo mwana tina koli na ona développer ngo pesu makasi ya ona salaka nazana mwasi nazana mwana famille nga tu bazali ndeko na mota kufa biso tozana biso bien cheche libanda oui voiture za libanda parce que nazana gane danger kuna mbongo ezali parce que Satan azalaki ange de lumière ozomona de lumière nyonso oyo tu ezala mokili oyo Satan azana ngo ozomona Satan azalaki ange bakitaki na se po ya kofanda na se apesa biso bana nzambe toza awa to so lumière to sala makambo za normal c'est ça ozomona bah, comme 1 Corinthiens 15-19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc si c'est dans cette la Bible au Tangi, 1 Corinthiens 15-19, Tanga yango romona ngo. Si on a quoi sur un téléphone, quand on a dans la Bible romona que 1 Corinthiens 15-19 va commis, si c'est dans cette vie seulement nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc il faut en aligner. Quand on a Christ, c'était une église, une église pendant l'élo, si l'obiti, donc les premiers, si les 30, les 30. Oh, zo luko zo. Par rapport à l'héritage na biso ça les collègues pas na imo te pas nani ya Christ. Christ azaka muntolo la yo la ngai azaka collègue na ngai, po pas sala ba mystique on a salaka. Mozomona azo pe dizier le zelo za matériel apakola mutu na misu mutu mona tu kompenga roza na pro mo e pa na soma parfum boy soma huile boy soma plan boy sala ngo sala boy au monde pe réalité c'est ça les matériel Jésus des collègues na c'est ça avant to ko travail démonstration maître Coco à sali to senga pour le moya sala en live bozati ma sala déjà avant émission pour émission tout ça on a cadre mo pena ça pena normal te mettre ça deuxième émission na cadre mo no mo na démonstration na plateau c'est presque mettre tia extrait ya ba image wana avant to ko tanano est-ce que ba politicien pe aussi ba politicien ba ka pa na yo pour base de émission ya ngwa ouais ba politicien belé na simba mais ba ngeba tanga komba muntu na TV ba politicien belé ya ndenge na ndenge kala mboka kisasa awa ba ya ka mbetenge na ndaku to kutani to sololi ba msuba za ba bengi sanga na za loger ba politicien ka bengi sanga awa na za bien na za ala za kenja 2 mois awa na boko na e makambo ne peso avancer liboso ba politicien belé pe bazoya a mettre boy parce que pas na biso za kana le bo secret deuxièmement au moni pe réalité makambo zoluka troisièmement sacrifice ko salate ko teka muntu te okosala te o musapino fo teka te o mwana moko na ndako mazoba zoba amona ka akomona oyo azoluka non pas de modèle de la conquise bien sûr mais yango te kaluka rapport zo makambo muntu ayena dossier osale makambo ne yango ne vrai kiss amona réalité makambo oyo azoluka c'est ça depuis simba ba politique ba bima député ba comment ba ministre déjà na bilan na yo ba pena vérité ya ebele kutu ya eba na matadi bazali ba msusu balongwe ba kuma ministre aona kisasa bazali na tangi na pesi vie de mbote tu ba gérer ba msusu bazali ba bimba premier ministre oh mais c'est vérité ils ont bon on a Kinshasa bazali belé mais autant comboter mais bazali belé baza mikonzi silo ba travailler mais gana da jige zelo ko moko gouvernement wuti ko le kapenet na villa Kinshasa ipena bato ebele kuté ko sakana te kaba biki mettre ko mbetenge mto simi mbetenge ba père mikolo bazana mbetenge batikela nga pouvoir dans la sala ka nyonso etali kisi etali magie ozana problème malade na ko traitango obota kate na ko saliso bandiko bota ozana na mboka moko bo ozana posa ozo mukana
okozwa mukanda oza na posa musala okozwa musala o mbongo montagne solingi ya mbongo okozwa o porte-monnaie du bonheur wana uti na popola yango eloko pamba eri miso par exemple chaque jour porte-monnaie magique eloko pamba porte-monnaie soki ya porte biso benga du bonheur magique wana nga sala ka biloko wana nga sa porte-monnaie du bonheur pour kozwi bonheur na yo ya libela par jour $1000 yo kaka o par semaine $5000 zo dépendre pendant ndenge okolobela donc na sala ka nyonso c'est ça. émission nano elengi makasi totala nano image oyo maître Koko abimisaki mbongo na kati ya bouteille bo tozala tosala commentaire après. Ah oui, beaucoup comme on a démonstration il y a maître Koko, ah oui tu ça là tu tiens un extrait botal mais maître Koko tous on excusez-moi pour la comment maîtriser ma casté maître Koko tous on a mis ça oyo sala ka vraiment na kati ya gagner dangereux. Bon nga normalement même la sala ka misala nyonso. Mutu azana posa par exemple ya mbongo. Abengi ngai a kozwa mbongo na ye a komona pe réalité ya mbongo. Mutu azana posa musa par exemple azwa musala na compagnie moko ba mata grade. Na kopesa yo azala pour na pouvoir. Na kopesa yo azala na chance na kopesa o makamba o dossier nyonso parce que na gagner danger parce que tout est possible tout ça là nyonso zaki mutu azana ngo besoin. Kama hotel ke la biso nga azala ko la spécialiste ba docteur nyonso azana na mokili dossier nyonso ko yela nga na ko sala ngo. Poto mo traper mo na mamsusu maître bimala ti ba swag makamba belebe mais or ke bokompe ko skoke ba to belebe ba larba ba retomber comme nga biso belebe ba mo yebisa biso. Mais c'est ça nga pe na yo ngo troquer ba magicien sur le TV ba sur le ba or que normalement na magie ezalaka vraie magie tant mutu azana dossier abengi yo nanu abiso dossier azanango il faut consulter en nanu au continue temple na yo au consulter dossier azanango ce qui par exemple dossier no monike dossier oyo azanango dossier moko parce que singla yango par exemple $10 oui c'est effectivement dans le cas $10 na somba par exemple munwa boye bona salo boye na salo boye c'est facile to dossier oyo azango mbongo te mais zo prière on otino na WhatsApp tanga prière au pendant 3 jours sokola boye sala boye zo munwa cha boye au mona pe réalité musa pe salami ozomona
c'est ça. Mais moi peut-être yamba que des missions dans Gaza là qui peut mettre car ça là qui m'a formé la tiki avec yé abane ko nyuko la jeune fille no la jeune fille neuf abane ba 9 ça bino 9 aussi tiki yo okina makamno bino pour bana ba fille abatute biso toza différent ba science au mususu Gaza ngangate ozomona Gaza banganga ngote fille ko luka musale pa na yo obima na ye est-ce que Gaza ngi moi si pa na bima na ye c'est ça. C'est ça le numéro de téléphone pour la deuxième partie émission tout clôturé. Numéro est plus 243 89 20 31 021 plus 243 89 20 31 021 c'est ça. Facebook pour l'adresse Facebook ezali Koko Imanzala bokomona Koko Imanzala so koto omona ngana kati wana nyonso eza kati. Ouais. Maître Koko Siko Bino na gagner dangereux pour ça la rapé ba réunion na bino beaucoup na rapé na nini ba réunion pour ça là. Ouais ba réunion ezala secret biso. Donc jamais le blog journaliste que tous en réunion moko boyer na RNT ba to gagner dangereux. Ouais biso ba ça la magie ba pesa ba to makam c'est ça. Quatrième dimension. Bon ngaza premier représentant na Congo central. Na ça deuxième représentant na Congo Mobimba. C'est ça. Congo Mobimba ça deuxième représentant na gagner dangereux. On a pu mission ça mettre avatar ba bima ba démonstration ba tsambo likolo ki tsambo likolo ba tumusa pote ba benga tumusa comment peut décider. Mais c'est ça ya zo ba ti lelo ki ba to pote ba zo regretter mingi na ba tumusa ba zo le kana ba TV ki te musala ozomona démonstration ezaka musala te démonstration ezali ke muntu peta moni net oyo na sali wana na bimisi mbongo na coca ezango démonstration mbongo ebele dollar ebele mina coca eza démonstration mais musala nde ezali ke oyo nde bosali na muntu musala muntu amoni réalité ya onde ce que ça fait démonstration les démonstration nyonso parce que on a sali bimisi mbongo na coca eza démonstration bien sûr ozomona mais sala nde musala muntu aza musika bengi yo amoni pe réalité makambo aluka ki amoni yango pe c'est ça. Mais ekolo ba koza numéro 1 ba Congo mais depuis à notre nous maza maître ya aza maître no ba ko mta simbi bina filé musicien pour simana ba musicien non nous ma boko tuna c'est mon petit moi na ngana abenga non père papa donc pourquoi tu donnes un téléphone à l'action ba vol na allô père bonjour allô père do benga papa bangana za papa na za lola koko na ye mais ta koko pe le mbinga ba papa non nous ma boko tuna c'est mon petit moi na ngana matadi donc moi na benga non papa c'est ça. C'est que yopo na ba message mso kocha ba beta bela na simba message ba grand musicien mboka ya Congo ko ba yaka na mbete suksa makambo tu ya kisi za na mbetenge c'est ça. Mais plus yo ka mbetenge et si la par rapport des alaka liboso mbetenge si la raté papa mbetenge si la raté mbetenge c'est comment le ko secret jamais ko zala ke muntu moko ba yulo makambo na mbetenge ganga ke ngato zo makambo na mbetenge mo muntu yulo ka kisi ke ganga ke na to zo ka kisi ezala rasute to sala su makambo na te muntu no ganga ke no plus sala publicité ke na uti mbetenge boy non so mo sala kambo ye ba selu likambo no ya secret nyindi pe na ndenge na yo ozwi makambo za ngo bezo na ndenge na yo lupe mamibali ozwi pe na ndenge na okesa makambo na ndenge na makambo na yo komi pe poser c'est ça. Sur le pe mamibali bo pesa ba jeune fille lupe mamibali mbali ba ko muso kufa na ba sida pe le ngé wana bi ko ponater. Bon ils ont dépendre pas moi si faut ba ne se pona bon ils abisoté boso mta bezu akelo yenge na azwi maladi kuna kufi on tali biso to pesa ka lupe mba ozo mobile peut être bien soit ozo libala soit libala na bino mobile na obo kabwana ki chéri no mvane ba boza suna yete oyekolkangai na peso makambo na chéri na bozo ouais même bolingo ça ngombo faut pesa mo simbongo c'est ça yango ne makambo nyonso yango la makambo to ko ndeka biso to la deuxième démonstration au maître Koko ya ça deuxième démonstration ezali bomo na zu $50 na tumbion na cigarette et toboki na kangi $50 na fongo les zongi normal pota ya toboka to ezate bolanda total la race toujours après.
Ah oui, tout ça toujours à mettre Coco bon deuxième démonstration tout le monde qui malé pour tout chiter na entretien na biso mais mettre Coco tout le monde rappelle monsieur la réalité tout OK ben na Kinshasa au mutazaki na poto à se retrouver ah ngapela ki so betali sur le que la réalité que grand frère na azaki na miki lazo ba shimo pas se retrouver na kin biloko apesa rappel ya solo ba réalité wana te wana za la raté wana ba zui refoul peut être on met la drogue na na sa drogue za ko lala bakanga ki drogue mo la mkwezate ba refoul azongi ko mais pona yo boyi mutu na poto na ki boyi basambeleli awa abimi na Congo ezalaka te banda makambo ebande ezalaka te ezalaka lisolo babeta kama ezalaka te ba former pesa te ke mutana kini abima mona poto ezalaka te ezalaka fo matana avion ezalaka te nga sala nga loba makambo eza normal na loba ki makambo eza normal ozomona ba ko sabino te muntu aza na poto abimi awa o muntu aza awa to ke poto na magie o na tapis roulant eza okende soko ke na tapis roulant na poto na biso ke na barani na biso ba pays moko boy peut-être wana fo za la rolala monde astral oza rolala à partir de magie OK na mboka mususu OK ko sabo sali réunion na bino ozongi me osaka kolala mais ndenge ki ndo kité oza kola sur l'esprit parce que moi j'ai des livres nga sala mis na ba livre na tanga mi ba livre na ko na dossier moko boye par exemple mutu moko benga téléphone ote ngala mobile nga ah do simba te boye ndengo na na de premier déjà na consulter sur livre na otanga ba livre na ngai pourtant na nimba moketa na nimba 3 minutes boye inspiration ni na kosa ni sans réponse ce peut ça que na biso monde mobile no beba ni bongo bokozonga na susu te to po ningo zawana ozana te ko simba makambo te parce que bato ta pete musika dans la poto to simsa bango kisite mais biso za auto sala makambo to protéger yo on doit gagner danger na protéger yo yo ko simba no likambo to moni réalité likambo za yo na besoin au côté temple pour za musika on a invoqué par na bimino na ndako no moke sala boy non biso ngala sala gagner danger na ba bien biso tout sala gagner danger ba dossier o eza propre non salon sala c'est propre parce que ba dossier ba timso mukande so compliqué pour ne bima ba msuma mebele la sala ganyo soza pa mukanda o benginga numéro na plus 243 89 20 31 021 plus 243 89 20 31 021 na zana WhatsApp. Donc téléphone qui kangamate nous se benga ata na WhatsApp ata appel normal okomona ngai to sololi na tête reposer na constat de kamoto pour ça mukanda yebaki okozwa mukanda ozomona okozwa mukanda c'est ça est-ce que ma condition ni bosa na okasi bon biso contrôle za la raté contrôle za ka par exemple na makambo tali parce que mbongo okozwa makambo na mbongo epana nga faut sala mi ba sadaka ça veut dire quoi okozwa pesa na poto ah peut-être okozala ONG so ozu mbongo ebele peut-être be spet no mbongo ebele okozala ONG to okozwa mbongo no pesa to za prison bato za hôpital bazolia bazomela ozo aider bato bazobela ozomona ba iloko ba benga bato pauvre ozo aider bango yango benga sadaka yango benga donc biso tout monde souffre ma sacrifice benga sacrifice faut te ka muntu makila biso sadaka faut ça la sadaka c'est ça c'est ça bien ba kam supo kuta na poko kito biso ke ka na kokate botika ka o ke place muso tena ganda je ka moza to kokaka tenes to kokaka et dans la cadre de Kouratina gagner danger parce que Satan on a toujours sur le caméra chaque fois Satan est ange de lumière tu sais pas na biso aux hommes de lumière qui t'a comme presse de ténèbres pardon qui t'a comme presse en ténèbres oh tant kiti awa ma beta Satan tant uti likolo nzamba kiti awa nzamba ko fanda hotel Satan ko fanda ko Jésus ko toye collègue na Jésus dans yake Satan fanda déjà awa bon Satan collègue noté na Satan za mutonga na sambelaka mais Jésus sa collègue na ngai ozomona ndenge so za usambela nzambe boye ngape na sambela nzambe mais Satan comme te nzambe mutasala to ko sala o Satan po Satan za mukili mto dominer mukili oyo ozomona po soko lelo soko kufi place okendo yebite mutu moko ta kufa ayi place a akei mutu moko ta botama ayi place a utaki ozo comprendre papa journaliste donc mutu moko ta mukili ko baki akufa ki automona Satan automona lifelo automona lola mutu moko ta mona lola ngo mutu moko ta mona ba ange wana ozomona alors comme toza mukili oyo eza Satan c'est ange de lumière pas matin nzamba pesa ke lumière a dominer monde entier ozomona après ko chasser chasser qui était qui dit ça na bela fana mabele ça les causes en différence bon on t'a fana place mona Satan non nzamba ça déjà oyo salaki ya talibiso asali mai mabele tout asali déjà après si Satan fana mboka non asali la kiyo zo lumière pesa bana bazaka na lumière bazala bien nzamba sala muta pauvre soza pauvre faut ozola na mamba msusu landa mamba nzamba de mamba Satan okomona réalité ke ozo lumière c'est ça mais musuba bima awa muchiri bara so na bima ka ote yakuta na Satan solana Satan live farafa wana chiriba bima ya solana Satan kuta na Satan na yebiete Satan esprit
Satan d'esprit. Bon moment mutasima kama match na biso pe babi asimi makama ebele. Spécialiste en match. Nayebi. Makama ebele pe asimi. Match ga spécialiste ba match balé, on chabi okepa na ya tekelo bi c'est ça. Saka yo so côté ba joueur ko karaté. Tena sala nyonso, biso engagé to sala nyonso. Même les spécialistes ka tellement yango wana, mais nga so na sala nyonso. Ozomona. C'est ça. Na ba jogo na équipe. Tout na popola nyonso, mais ça musala te, ça musala mystique. Nyonso na sala. C'est ça. Bon Edingo vient na biso, ya Edi. Edingo kache na yebi. Asa nini? Na spiritualité. Ah wana yebi te. Nga bi fait dia sila na yebi so azara ba kistile lo. Na yebi te science sala na yebi na ngate. Na yebi ke fait dit c'est kache abunda kache. Abeta to makopi. Asimba plate bakena ba bloque bunga kuna ba démonstration avant de kabamba bola ma mebele ba mona. Na yo katena biso ko démonstration yango te musala. Nga pa na saba démonstration ti. Hein? Ou saba démonstration, on ba démonstration na saleti. Ozomona. Mais yango te musala. Musala c'est que mutu abengi yo après spécial dossier azanango, au célébrer réalité. Mot de la fin bande ko batali biso. Bon, mot de la fin ça téléphone liso. Mutu no so azana besoin plus 243 89 20 31 021 plus 243 89 20 31 021. Mutu a besoin na ngai wazana problème nyonso donc nyonso na kotanga te oboye boye mbongo chance nyonso donc pour témoigner du bonheur nyonso comme sika benganga WhatsApp nanga eza ouvert numéro de téléphone eza ouvert pour benganga to solo donc plus 243 89 20 31 021 c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Ezala que mettre ko ina micro na biso ya tindika to zo na so poto lukaye. Merci à Fidélité Nabino, Rifek Isombe, Papi Kelly, Babi président dollar na Canada wana pe bambo tebele, Hilaire Clark Junior, batunyo surtout Shadrack na simape ba une assistance bazala ki wala pas tu RFI. Ça peut mon frère bien qui mine presse na moi comme cop ko sala cop na boto avec kalata ozo ke alisango quoi bo s'abonner toujours na tindika boza ebele na linga kabino makasi na baona bosa ni bino pe na linga bino bambote na bino yango wana kwa mbala sima ciao.